hôpitaux nyonso militaire et comment vide ta aspirine ezalaka lisusu te bakoma kopesa bato baordonnance e soldat azwa ordonnance akoluka kisi ye moko asi on azongi lisusu vraiment soldat na garde soldat olia te aza na garde olia te vous vous imaginez sikoyo soki azalaki na esika oyo esengi ete bato bakotaka pa corruption mais akondima ozwa mbongo alekisa bango biso tozalaki batata na biso soki akoti garde nauti classe na midi na ye nakuti nano ebeli te nalandi papa na garde nake olia nalandi papa na garde nake kolia papa azopona lia soso ngombe to nini mais lelo te pesi barapport oyo ntakosa bino te famille militaire baza ebele na famille policier bango nde soki bazongisa ye na élection bazongisa ye na pouvoir abongisaka situation de vie soldat mesana chaque mois ayebi ke nazwaka salaire nazwaka ration soldat ki bitumba na este azoki mpo te azongi koto basabote ye bao peut-être bayokaka bananite ya malamu bakomisaka maloba pa mokonzi ya mboka boyoka eloko toloba basoda ebele bakenda bitumba bazonga bazawa bazoka basabota bango. Il faut combattre pour notre pays. Donc nous sommes obligés de combattre parce que nous sommes des Congolais d'origine, de Bidissan. Ils ne sont pas des Rwandais. Pour l'armée, c'est donc l'ultime bataille. Reconquérir Bunagana, ville stratégique et commerçante à la frontière avec l'Ouganda. Dans sa fuite, le M23 ne peut rien faire face à l'artillerie lourde. Les rebelles n'ont le temps que d'abandonner un pick-up et de dévaliser quelques magasins. Les rebelles ont pillé, par exemple. Il y a des articles. Ce sont des Rwandais qui ont pillé ça. Action désespérée donc face à une armée de milliers de soldats qui avancent. Et à chaque village, c'est la fête de la terre. Puisque nous étions envahis par une armée étrangère. Moi je suis heureux puisque j'étais esclave. Et je suis libéré pour le moment. La fête à son paroxysme à Bunagana, cette ville que les rebelles appelaient leur capitale, où tout le monde espère aujourd'hui reprendre une vie normale. mbote na bino bayeba lela koyoka masolo ya topupola bonjour na bino nyonso bino baoyo bobenga pe bo soutenir bino bobolo Joseph Corneille ekombo kende liboso panza masolo loba ndenge olingi na pesi bino mbote pe na bino boboza bayini pona ebiki bato baobenga na ndenge ya bien bazali bino pe bobenga boloba mais tobanga te biso tobana basoda. Mama na ngai Mariam Mukabera anayi koyebisa nga ngonga nyonso alobi mwana ngai kombo biso na mboka na biso tona proverbe moko oyo elobaka ekufaka kaka moto donc moto abotama mpo akufa donc c'est-à-dire que nalinga te nakokufa nalinga te nakokufa alors okufi kaka boye pour rien nzambe alobake natindaki na mokili défendaki bato te tobotama mpona kodéfendre bato baza pembeni na biso tobotama mpona kolobela mpe kosalisa bandeko baza pembeni na biso alors soki moto aomona oyo eza malamu te fo aloba état de droit oyo président Félix alobaki yango wana botika nga na droit na nga natouche motu te natangi komba motu te toloba kaka oyo esengeli toloba
Pourtant mususu bolobaka ndenge mususu ekoma pa mokonzi mboka te. Yango tika biso to lobaka boye pourtant makili ekoma tina matoya mokonzi mboka akoluka iba makambo nini ezoleke pa ba soldat. Lelo na ye pona loba mingi te. Na ye kaka ngana bino pona ibisa bino ke na yoki nyonso bolobi. Donc lelo na ye pona ibisa bino bandeko na kaka ke na yoki nyonso bolobi. Kobanda na ye moko l'ingénieur Jean-Jacques Diabé le mutabanda ki lisolango alobi mon petit-fils félicitations mais moi on a idéologie à boya quand ndé mo bino pe bandeko na nga bwana poto bisika nyonso na Afrique ici bobengi bolobi yango na kaka. Merci beaucoup à vous mon coco Jean-Jacques Diabé le premier mutabanda ki idéologie ngo lobaki même émission boye na baki koko to bongisa cahier de charge bandeko pe babengi par-ci par-là balandika la colonne mo lobaki. Alors tomi mango na ndengwana ndenge na lobby na ye awa te pena po na sala pena émission na mobimba nango te mana ko ba merci na ba encouragement oyo bino bo pesingai ndenge bo bina ngai lenda kaka oyo na kolenda po na mona soda émission popola désormais sans idéologie ndenge bande ko musu ba lobby lokelo ko moko tikala nango comme idéologie na émission yango déjà émission nyonso bano mona ngaka na teni. Donc il y a takala oyo na sinya basoda comprendre non on a toujours lembo basoda na nzoto nanga et puis na saki nanga permettre ça dit que na tie brossada na kati na pepsoda tikana lo pepsoda do dentifrice quoi pour biso to mesana ko benga pepsoda pour comment lingala donc ezana kati kisoka yindi na kimi ka mbangu mais yinda te pour ça na kimi liwego ya kaka donc na yaki pona yebisa bino na yoki batoli oyo bolobi pour une émission. Merci à vous King parce que olobiaki na yoki bolobi ke naluka espace na télévision locale awa na Congo pour ebana koleka ba papa ba maman na biso na bandeko na biso bana basoda balandaka parce que bato nyonso te bakotaka YouTube bien sûr mais bolimbisanga vous savez que Kinshasa ici tout est payant. Nous avons un espace na TV à Batou, la chaîne est commerciale, c'est-à-dire que nous avons tant on a recouté, on a besoin mbongo, on a besoin de mbongo. Et vous allez dire ceux qui vous disent que non aide que bana kozala, oui bien sûr. Même émission na lobby, de l'élection na télévision, ils ont quitté comme makasi. Na futaka TV. Merci à vous Kinga parce que au lobby n'a déjà qui sur possibilité zali routine dans mon matériel ou que ça là qui est dengai na mission na ko sala pour qu'il est toujours du bosso. Merci beaucoup à toi ma petite sœur propre. Cool idéologie ya chaîne HD la Congolaise TV. Espérance et bongo. Bana balobi yo bongo na bango. Donc ma soleza ko bongo na quoi. Donc to sala émission na neke to bangati. De émission na biso to bana ko lobela awa mingi vie etali basoda. Donc inde na lobika bongo to bana ko banda émission na biso normal ndenge émission zalaka to bandi émission pour to lobela kaka basoda. O so ibozelinga ine to to pupola to bana pupola makamu susu désolé. Basengi na ngai to yebi ki fonctionnaire pe azani na difficulté na ye mais nga basengi nga bi ke émission na ngana tika na mingi na via basoda. Ta on obi pona nika via basoda. Yo ka réseau bande ko pesinga bi yebisa biso famille na yebisa biso keno batana soda ta moko te. C'est que biso nyonso na Congo toza ne fisque na soda moko na kati armée. To toza na policier moko na la police. Donc idéologie mission etikali pona bande ko na biso ba soldat na ba policier ba bandima ko kende ko fana ka toujours na sa drapeau. Ba mission etikali pona bango. Vous comprendre? To banotanga na bakombo sikote ponga moso na niko tanga bande belé boy alors bana ba soda bisika nyonso bozali nkankokolo base ya musala soda na mboko na biso Congo eza kankokolo bino nyonso bola nanga na musika na pesi bino mbote mbote na ngali susu na kan colonel Tchatch isika wapi bakengela mokonza mboka na mabota na ye et puis na bato mususu ya honneur na pesi bino mbote na pesi mbote na ngai na bana nyosa kanseta bana nyosa kanseta na pesi bino mbote bana nyonso ya kalufungola na pesi bino mbote
bana nyonso ya kamba dia ding na pesi bino mbote kamo butu na pesi bino mbote baka nyonso esika ezali mbote na bino nyonso bisika bozali ote idéologie mission na biso totambola ndenge tolobi bato mosusu comprendre biso mal bato mosusu comprendre mabe makambo toloba biso koyi kotinda te batata na biso tolobaki bokende okota na bandako tolobi nde tokoki mpe koyebisa batata na biso bana na bamama na biso tolobaki bozala calme botika makambo ya désordre ya koboyi désordre eza te tolobi ke tokoki mpe koyebisa bango ke tobanda kokota na bandako ya bato mais c'est pas dit ke tolobi kokota na bandako ya bato eza éducation na biso te mais nde oyeba ke soda so atomboki ezaka mystique idéologie toloba nde yango wana tolobi mpe tobeleli tolobi boye le 17 mai bana basoda nyonso basi ya basoda lokola batata na biso na bamama na biso baza bamilitaire loi na bango elakisi ke batombokaka te basilikaka te bakoki kozala na basindika te alors biso bana basoda tozwi idéologie mpo toloba ke biso moko tokoki basindika na bango biso moko tokoki basindika mpo tolobelaka mpasi batata na biso mpasi bamama na biso oyo baza basoldat to bapolisier yango tolobaki le 17 mai journée wana eza réservé pour les forces armées de la République démocratique du Congo na la police yango tolobi boye mokonzi ya mboka to gouvernement soki a organisé marche tozala wana totambola na batata na biso soki mpe république a organisé te mpona makambo songolo biso tokosenga nzela biso tokosala marche mais marche na biso nde tolobi ke ekozala ndenge mibale ya liboso tokosala marche mpona kobetela mokonzi ya mboka maboko elongo ye na gouvernement na ye na parlement ndenge bavote te salaire ya soda ebonga vie ya soda ebonga tobetela bango maboko to todefile mpena tobeta maboko tobetela mpena maboko okomprendre mpo bobongisi vie ya soldat na bapolisier mpona tobetela bino maboko te mbula boni batata na biso na bamama na biso baza na se ya drapeau baza ya kosouffrir soda ki bitumba na este azoki mpo tazongi koto basabote ye bao peut-être bayokaka balamite ya malamu bakomisaka maloba pa mokonzi ya mboka boyoka eloko toloba basoda ebele bakenda bitumba bazonga bazawa bazoka basabota bango bahôpitaux nyonso militaire ekoma vide ata aspirine ezalaka lisusu te bakoma kopesa bato baordonnance soda azwa ordonnance akoluka kisi ye moko mpo soda akende kozwa kisi wapi bafutaka ye combien alors soki gouvernement oyebiki baaide moko boye eyaka to mpe bofinansaka bahôpitaux wana bakisi botuna bato sikoyo bagéraka bahôpitaux wana bakisi ekendaka wapi ngai nazo koyeba lisusu ntango nazalaki na lolenge yanaki na mwana moke parce que tokoyeba papa ntango tofanda mwana pena sokobe maladi boye ozalaka na fiche nokuna sokomi kaka bazwi bafiche nyonso omisu baotraite ofele okende lune bebi balongola to basa ofele mais aujourd'hui tout est venu payant sodaka nyokoma botuna mokonzi ya mboka bino baoyo bokomaka pembe na mokonzi ya mboka bosolaka na ye basituation ya mboka botuna est ce que ayebaka salaire ya soda ezalaka combien namoni un major de la FARDC azowela moto na ntango ya transport passe un major officier supérieur ntango biso tokokola tolaki da moto soki aza dia sergent ana basoda oyo aye azokamba aza na valeur soki lieutenant to capitaine azokoleka alekaka ye moko te aza na bato bazokengele na nsima
Aujourd'hui, un major, des colonels, des généraux, bah, comme il y a Pamba. Biso to ebite, mutema malamu ezali, na numéro 1 mboka. Beaucoup miséré n'est pas information. Ce que nous avons dit que dans 3 ans, il y a Tikali Nango, Bolingite, mon peuple a bétélé Maboko. Ma famille militaire et policière a bétélé Maboko. Ngongangoyo. Vous pouvez par rapport au yo. Nous avons sabinoté. Famille militaire, c'est belé dans la famille policière. On est sur la zone qui s'est une élection, la zone qui s'est un pouvoir. Ah bon, c'est la situation de vie. Soldats, mais ça, chaque mois, aïbiki n'a pas salaire, n'a pas ration. N'a pas une ration, n'a pas une sous. Vraiment, soldats na garde, soldats na garde, soldats oliati, na garde oliati. Vous vous imaginez? Si vous savez dans la sika oyo, et s'inquiéter, bah tu vas compter pas corruption. Mais on dit non, Zambongo, Alexa Bango. Nous avons une émission précédente. Nous avons une bouille. Biso batata na biso. Je crois bien, émission. Bon. Dans une de mes émissions précédentes, nous avons une Kambouana qui est. Biso Tozalaki batata na biso. Ce qu'on a garde. Na outi classe na midi, na yena kouti na nébélité. Na la ni papa na garde. Na ke olia. Na nani papa na garde na kiko lia papa zo pona lia soso ngombe to nini mais le loté na ba barrière tout na ba entrée du camp ce n'est tout fini 200 francs 500 francs côté c'est moutou toute la vérité ce sont nos papas en nous ils souffrent pas souffrir sérieusement. Tango yozo la mukana tongo, olobi ke lelo samedi na okende komele la champagne wapi, na okende kolia wapi, na kozana lelo soda zo kanisa ndenge nini ausomba lipa 200 francs. Soda zo kanisa ndenge ausomba lipa 200 francs. To fungula miso. Ndenge balobaka tango infweni soki pe bongo tango infweni ngonga ekomi pene pene tokeba tolulaka kolata bilambo oyo mais esila posa ndeko nanga pichuma kembe yo ndima kolata elamba losako mo capitaine na bandiko nanga ebele tukola na bango bandima na bango kolatela mboyo habité na obundela ekolo paix en ton âme le kumu du pince mon frère le kumu du pince mon frère mon major tala esiko ke okufa nsika na katango tiki biso bandeko na yawa kufi na se drapeau mona soda nana boya yo baonyo so bayebi le kumu le pince lokola militaire baboya ye na ba fonction to na peta dans l'attaque un bon soldat un vrai soldat baboya resika ba otinda été paix à ton âme mon frère paix mona boboto courage courage à vous papa na biso oyo bondimi ko sala na se drapeau mikonyo sobo ko sa musala bifuta malamu ezali te me bondimi ke bubundela ekolo bondimi ke bosalela ekolo en tout cas topesi bino ba encouragement toujours balobi butu ata leki mulai tongo atanaka kaka butu ata leki mulai bi tongo atanaka kaka c'est-à-dire que ce qui a solo maloba oyo mokumu ya mboka zo oloba susi ya bato aza nango soki makambo oyo ayoki na matoi na ye seke tongo ekotana toyebi bino bolobaka te me biso bana na bino na basi na bino tolobi tokoloba batata na biso bino bayebondima kosala na se ya drapeau tolobi bolemba te
nzambe azali motema ekobeta un jour na badepute ya solosolo oyo peuple andima bakota na parlement mpona kolobela bango eza bao bakenda kuna na tricherie te oyo bayiba bavoi ya bato bango te me baoyo bakenda mpena biki toki osalela peuple nzambe akotouche motema bakoloba likambo na bino un jour bino basoda bino bokengela bango bino bobatela ekolo bino bozwa masasi mpe bokata na makolo na bitumba mokolo ezali nzambe akotouche motema ya baye bakozala bamembre ya gouvernement ya union sacré mpo baloba te salaire ya bato oyo eza malonga te bakolia bien te tobongisela bango salaire mokolo ezali ekotouche mokolo ezali maloba oyo tokoloba ekokoma epa mokonzi ya mboka mpo ayebake soldat azosouffrir akoyebake soldat azosouffrir soldat aza na pasi akoyeba yango un jour mpo ntango mosusu akutana mpena na basoldat atuna ozwaka combien me atunaka kaka bakonzi balobi mpo bakoki koloba mokolo ezali kosimba soki nalobi bakonzi tika mpe naloba moke mpo na bango combien de colonels combien de généraux baza na mituka kitoko te oyo te batata na biso bakonzi wana mituka ko ata mwa keti bopesa bango valeur ko batata na biso bagénéraux na bacolonel bopesa bango ezalaka mwa jipe wana soki mpe kozala nde bopesaka badepute bopesa bango bokataka bango ata 1000 francs 1000 francs ti mokolo ekosila batambola na mituka ko baza baofficier supérieur soda banda kosouffrir banda soda ya seti likolo ndenge tolobaki lelo toyaki po toloba mingi te toyaki kaka po tobongisa biso na bandeko oyo basepelaki ke tosalaka émission oyo ke tolobelaka basoldat koyebisa bango oui avec autorisation ya ye moko HD la congolaise moto alingaki émission oyo azala tondimiki émission etikali kaka mpona kolobela makambo ya basoldat tosenga mpe soutien na bino bao bolingi bomeka kosoutenir biso na limero kaka eza wana bobengaka boloba na ondima bato nyonso bazobenga na bao bazokatake na bao bazofélicité nazondima botake kaka toluka chaîne locale oyo tobanda kolekisa émission na biso mpo petit peuple to bandeko na biso basoldat bamama na biso na bana na biso bandeko na biso bazali balandaka émission bayeba makambo ezoleka oyo toolobela mpo makambo etali situation ya bapapa na biso tozila baide na bino ya mpo toyeba ndenge tokoluka chaîne moko oyo ezali populaire mpona petit peuple alandaka mingi mpo tolobelaka likambo basoldat yango nalobi oyo bolobi toyokaki tokobanda kolanda situation ya vie ya bamilitaire na bapolisier bisika nyonso bazali ndenge bolobaki soki soda vie eza bien te esika azofanda soit na cité toki mpo toyebi kaka keno autorisation ezalaka te ke caméra ekota na kanta naza mwana soda nakokota na caméra na kanta eza bien te sans autorisation au moins l'état autorisé nga okoki kokota ozwa mais yango nayebi nga moko tanke mwana soda loi wana caméra ekotaka na kanta mpona kosala émission jamais soki toza na posa bandeko na biso tokobanda kobima na bango na cité tobeti lisolo likambo etali vie ya batata na biso tokobanda kokende na bahôpitaux esika batata na biso bamama na biso bandeko na biso bazosouffrir ndenge nini l'état azokipé te ntango tozolobela l'état oyeba boya kaka te bobanda kotake bato oyo so babi l'état batake mokonzi ya mboka te toloba l'état ata yo esopesa conseil na mokonzi ya mboka si boza l'état biso totakaka motu te mais toloba nde pasi ya batata na biso baoyoka toloba pasi oyo batata na biso baoyoka. Aujourd'hui là nous avons compris pourquoi il faut ba combattre basala na bamboko bazali banda parce que awe esika bazali bazali mal à l'aise pona koloba. Merci à vous ndenge ba encourager nga bolobi ke bozi combattant moko na katakine oui toza wana to bundela likambo etali ba soda na yebi ke un jour moko pe ko bima pona ko bundela ba fonctionnaire ozala tulingi to sala ngo pona bango nyoso milokola bo sengi ke to sala ngo kaka pona ba militaire to sala mais ata fonctionnaire ata ndeko soldat soki mabeza kotokuna to simba kaka. Donc émission na biso to changer cahier de charge et émission
l'émission etikali pour la famille militaire et policière et puis quand on a vu social na bango ndeni bazoko vivre pour bino moko nde bosengi yango mingi bino bana poto bokozana Afrique du Sud na bangola bani na zuba appel na bino et salinga moi bien ngande ko na bino na lobby na zawana to bangelo wote to kubanga elogote ndenge ka tata banda ikoloba tata mokonza mboka kala Joseph Mobutu anda ikoloba na tiaka motema na ngai na babere rouge ndenge nga pe na lobby bino pe bolingi musalo esalema botia motema na bino epa na nga nyese kokende malamu na banzi émission sima nde kozala mwata mulai pona nga lelo yaika to annoncer to ndenge ni to changer cahier de charge ya émission na ozela ba appel na bino nazozela ba encouragement na bino ba appel na bino bopesa makanisi ndenge ni bolingi émission etambola et puis na ndenge nyoso bokolinga te musala etambola to chaîne locale nyoso etambola malamu. Quant à moi na pesi mbote na yo wasimbe bilili babenga ke belfi Aristote mambo mbote na yo bye. Songola